mais tozo mona ndeko Kabila tango nyonso ko kangaka pe azo respecter na ye des crispations te yango moni Etienne Tshisekedi alelisa Mobutu eza pambate yango ndeza ba corruption na batibala tous ces gens là oyo bakenda kame babadi banga ba mubake ba mavungu bango tu bazokende parce que nzala mutu esalaki bango Roger Lumbala finga Félix atanga te oyo nani Claude Machala 100% Kabila afinga Félix barosi mukendi nous parlons pas ti lelo bakunda ite Corneille Nanga na 2006 azalaki directeur exécutif ya PPR2 envoyé et pas à M. Kabila en 2006 Abbé Maluma, le pauvre Maluma Lazaki président Seni. Les autres monde va battre le mieux Kito na Constant Bakangi Bango. Tant Bakangi Bango pas oh non, papier en liberté provisoire suite à santé mais ndeko Jekoko a un problème barin. Pourquoi pas va libérer qui? Info 16, votre site d'information. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Merci de vous joindre à nous dans cette émission Horizon. Et bonjour messieurs, présentez-vous. Bonjour madame journaliste, moi je m'appelle monsieur Yannick Zoladio, naza chargé à mobilisation, il y a UDPS Lukunga, donc awa tozana Lukunga. Alors mesdames et messieurs, Yannick Zoladio, au Bibion, aux alliés chargés à communication à UDPS. Question absolue monsieur Zaboui, tozala qui na meeting wana. Quel est l'objectif? Quel était l'objectif de ces meetings? En tout cas, objectif clé à meeting on est à Kinine. Bon, objectif clé à meeting est à qui par rapport à Oyo, ba Congolais bazaki plus attendu. Bon moni ba parti belé et ça là ba meeting mais projet de société est à quitté. Ce qui toqué na moi Mozindo Mouké, président Félix Antoine, au hasard président légal il y a eu de PES. Force sociale accuse de changement. Donc, biso to retenira qui y a le bas qui par rapport que ba jeune, bazo se retrouver te pour misa les athées. Mingi pe ba métier te, ba ko sala ba centre de formation pour la ba jeune, pour ba ko la ba métier pour misala à partir ba métier wana ba zo ba emploi, ba beaucoup la ba famille la bango ba osa ba foyer et en plus ba otia ba école primaire et la gratuite pour na ba parents ba ko refaire envoyé dans la école de sorte que pour balaba koka moyen ko tango félé na compte à l'état bon abakisa ki sous ba bourse d'études ce qui moi na outi aussi sa secondaire à kosa la moi formation militaire pour na koyeba parce que mon formation militaire na ba pays sous c'est important mais biso wa toujours négligent par rapport sous forme que armée na biso ici tengama mais tout est kozonga la nzela pour bana ba jeunesse base la notion wana et après ba bourse d'études et kozala partout pour que Batu babanda rokenda à l'étranger qu'on aura la bourse d'études yango wana ezaki moko susu oya bakisaki ezali pe ba idée à malam pour la projet de société et à venir et en plus ceux qui tolobi tolobela lisusu makambo meeting wana au moni que makambo etalaki des crispations politiques par rapport ya ba prisonnier oyo bazana ba prison ceux que ozui Franck Diongo, Jean-Claude Moyambo, ozui Jekoko, ozui na Dieu Mindongala donc na ba combattant na biso mususu bazana ba prison ba arrêta bango kaka bongo eza pe pasi pour na biso pour que bande ko na biso wana il faut baza libanda po ce qui m'a pour la mi ngo ekobelema to ko pe ko zana bango ti po bango pe bazala motuya ya kotia lokasa na urne pour que ba zo moye pe ya kozwa vote mais tozo mona ndeko Kabila tango nyonso ko kangaka pe azo respecter na ye des crispations te et en plus ceux qui totali na ba au bazar exilé libanda ba Moussanya Mousi il faut Moïse Katumbi azala et pas za muto pas luka que c'est fréquenté parce que biso font tout ça qui a rassemblement ils allient sur tout sangana sur le plan politique mais ceux qui muto azal libre rocha libaya na kwena e azala candidat présidentiel eza etumba ba urne population de ko voter yango biso pona ceux qui Moïse Katumbi c'est pas à quoi arriver awa pour que azapé candidat donc aza la bienvenue c'est ça la démocratie et alors na meeting wana et là comme sous le président aborda qui lisusu ezali parce que au moni depuis UDPS et Bimaki 1982 le 15 février et Botamaki au moment de la dictature mais ceux qui te se référer lisusu
le 24 avril wana oyo ezalaki Mobutu tango asalaki meeting ezalaki 1990 oyo alobaki comprenez mon émotion et ça par rapport makamususu oyo ya asalaki par rapport à kanisaki via lutte oyo IDPS ezalaki nango après koyeba te ke ko aboutir na vie que ba congolais tout bazala à l'époque azali wana bazala debout pour la réclamer état de droit yango moni Etienne Tshisekedi alelisa Mobutu eza pamba te et lelo esali que toye ko sala meeting le 24 avril il y a 2018 eza ba nostalgie à tango wana pour ya ko se rappeler lisusu que ba congolais touti la trahison depuis des années ba trahira biso jusqu'à présent ba benga biso parti stérile to bot sarate mais lelo tozoko botisa kongola ozo msala bana tu ba ok classe ba tu ba refutama bien ba impôt nyonso à l'état et bandoko ta pona ko travailler société ya mboka na ba secteur nyonso. OK to koma wana moni pourquoi na début ya meeting na ye na mona ki alobaki momo boyo wana en tout cas ngamo pelo ko wana sala kinga ko banga alobaki que au sein de l'UDPS il y a encore ba traître donc ba traître bazana na kata UDPS alors les alobaki bongo il faisait allusion à quoi? Bon ba traître cela veut dire même Jésus azai pe la ba traître pembe na ye bango moko ba ibara ki un jour ba trahir UDPS. Pour le moment, ceux qui bazo dénoncer bongo pas président, cela veut dire que Isaac Yongulu tokota misé. Mutamtaza la journée à de part ceux qui que Azak otambola selon or il y a parti parce que moni même na fulo to zaki na kati wana batu tout ba yaki wana. C'est pas que bango tout baza la même vision na Félix. Félix a sa vision, la conviction ya population. Alors, ceux qui ba o ba rozala ba entourage si aloba ki bongo c'est par rapport déjà à Yebi mais mutuna mutu va se sentir mal à l'aise ou soit n'enge toujours une nomination par rapport que mutu tout c'est pas que ceux qui ont eu de pèse pour flatter Félix par un président que yo people lobby ba débaucher to ozola mutu moko ko trahir non alobeli on la sens que parce que tout le monde a ba trahison ming Félix wana koli na école tu sais que dis à mon a ba trahison BLP trahison mon côté pour le mec ko bloquer biso machine o to zango déjà na démarrage parce que to zaka ko dénoncer azo dénoncer par rapport batuba comprendre que non il dépêche tout suite au yebio ata soki que ozo ya na maloba bien on va dénoncer mais ba ko dénoncer sur discrétion pas que la population mais sur l'administratif sur aux à part aux à la part je peux pas citer les noms des gens ici oh bazar là problème vis-à-vis à président alors le quoi commission de GC bandi bientôt ba ko annoncer ba poste nyonso hiérarchie à parti y compris na oyaza comme secrétaire général donc YNDP mutu oyo tokoyeba véritable yé mutu rozala ou soit yete ou soit ba ko reconduire après yenda représenter biso ba poste nyonso rozala au derrière lui yango toujours zela d'ici semaine oyo selon meeting des présidents Lobaï va lancer campagne voilà. Mais tu sais Félix Tshisekedi ndenge kaka atana ba presse azalaka te il était où depuis tous ces temps là il était où kaka mbala moko boy l'air à moins que papa na komo kende abimi le quoi quand tout monde comme makamande comme kosala azalaka te Félix Tshisekedi bato ba vivre trop la poto ba ebi qui est Félix c'est un homme il a bien étudié c'est un diaspora d'ailleurs mais à Koli na kati ya UDPS à sali combat na ye à extérieur même intérieur toujours mona ke so tali bande ko na biso ming bazoya te mais lui il est dedans ici azoko battre partout cela veut dire que yendenga zawana za Tshisekediste par rapport que azaki secrétaire adjoint extérieur na UDPS donc poste wana ti asima ki yango ezali par rapport bah nommé pas sentiment pour ça moi la fait il y a Etienne Tshisekedi. Pardon, on a quelle année? Bon, wana par rapport il y a nomination naie en tout cas si je me trompe pas année naza langote mais ça fait longtemps parce que Félix batunde ba qui ko intéressé mingi au moment où yo tangu to komi na ba préparation à l'élection en 2011 wana nde ba yo ba
Moi pour moni mutunyo surtout à la visibilité à télévision té. Mais bateau ba ki UDPS ba que abanda ki ngo kala. Donc bref nanga na za ba noté parce qu'il faut na trouver ba archive pour dans émission to batebe bazolanda biso to ko betam no côté pour na ancienneté à poste banoma qui Félix to yebi que avant même 2011 pour qui candidat à députation là-bas na Mbujimai, mais c'était le seul où papa na ya loba qui kokota na siège ya parlementaire na diom dongala o batosa parmi ceux qui 42 députés bazaki na casque UDPS na 2011, mais lui o yazaki o refusaki candidature na yazaki na Mbujimai ndé azaki député national, ça député national. Alors avant wana azaki déjà secrétaire ex-secrétaire il y a coopération extérieure, mais pour le moment l'itnae bandi le loté kala ex-secrétaire il y a coopération extérieure o aya ayena baninga na surtout ya ba diaspora na ba obayi politique na ba politique té. Bon baninga na ko yana bango c'est trop dire ayena baninga na ita parce que UDPS et akana mutu te mutu yemoro mutu ayaka par rapport il y a conviction ya zomona parce que UDPS ba corrompo mutute ba pesa mtumbongo te ba pesa mtuti short te mutuye moko ayaka selon ou azomona message moko ya venir parce que moni Félix soki le la comme bien entouré la population, cela veut dire ba comprendre que non sérieux ali vérité zali corruption ezate yango moni que même ba diaspora wana bazoya vers parce que ba ebike azali à venir il y a lelo, je dis pas demain, il y a lelo pour que la présidence yango wana yende mutu o bazo solliciter et surtout que diaspora wana baza pe fier ya komona président ya diaspora o ya bimi na kati ya UDPS. Donc azana diaspora mais abimi président awa na UDPS, donc c'est une fierté. Merci, mais pendant discours naé car même discours naé wana otozolo belalelo na mona après les qui vraiment robo ya corruption lobby RDC ezana ba après 20 point mais pour on a kanga ki abi RDC eza comme une maladie moko ya corruption le la cancer. Mais est-ce que comme vous voyez les choses Félix Tshisekedi il arrivera à surmonter na ba corruption oyo ya lelo o make na ndenge yemoko lobela kango comme le la cancer? Bon, ngala koloba omoni na uti koloba awa azalaki muto ifala kota na parlement mais asiéja kate po ayokela papa nae Félix nga kota na 2011 na parlement. Ce n'est pas que po aza mwana Tshisekedi, non, ayebi de le jeu papa nae fermé. Félix wana c'est très dur. Ceux qui omoni ndenga zawana, ceux qui a lobby corruption par rapport to yebi ba auto zaki na bango to mona lelo ba rassemblement El Kasavu oya ba lenga ko boye biango mais tant président na biso Etienne Tshisekedi akufi to zana bango ko préparer makambo matanga maré to ki pe na ba corps ya 5 ans mais le bango wana ndenzala o lo ba papa Etienne Tshisekedi na biso muto akela ngambu ya ba voisin c'est que nzala donc nzala o tant la ba ki na ba corps kanga mtemate yango ndeza ba corruption na batibala. Tous ces gens-là, oyo bakenda kame babadi banga, ba mubake, ba mavungu, bango tu bazo kende, parce que nzala mute salaki bango. Corruption banda kala depuis même babirindwa. Même temps pe bakibasa madimba, tant pe bango pe bakendaki, bien sûr ba tendance ces années monter na lelo, mais kas mamabe ya lelo ezanine. Ozo liambongo bien sûr mais ozo lukape ko trahir parti oyo siko uteli. Ceux qui t'ont dit que ba trahison to détaillé ba msukutu donc ceux qui lobi to rozongisa mais mingi ba ozala ba kozonga mais ba msupe ba rozonga te na retour ya parti ndé to za la ba règle siko. Pourquoi biso to yebisa bango bolia? C'est parce que corruption na bino et sengi ke bino bolia mbongo mais biso tozo continuer liti yango moni président Félix alobi trahison na trahison, corruption na corruption parce que bazo corrompre partout. Oh bazaki on sait na kati ya stratégie na biso. Ce qui totali Gerval tant to kendaka Gerval wana na 2016 au moni que ndenge tant to ye mpepe mabeye pandi mbala moko makam to monaki ba makambo ebele au pouvoir utiliser. Mais pour le moment Félix ndenga zawana tellement il est strict aza fermé donc corruption et pas na ye moko personnellement et ko lekate parce que c'est un homme très têtu. Pour yende ngazawana azoyi baba minera mbokate
azo détruire mboka te. Ce n'est pas sur une institution mboka pour que a détruire ango. Non. Aza kolanda observation ya Etienne Tshisekedi ndenga lobaki le peuple d'abord. Yango moni Félix ndenga zo kolanda azo ko suivre. Donc côté corruption wana alobela ki ba o bazo salango. Mais c'est le moment stratégie msusu et si tu as point msusu essentiel où vous apprenez à se retrouver à travers peuple. Il y a vraiment côté corruption azate parce que on a toujours structuré le peuple d'abord mais le romoko oko yebisabiso coïncidence nini o vraiment to moni le sali il y a le 24 avril 2018 au papa na biso Félix Tshisekedi a tenu un meeting na place Sainte-Thérèse et puis tu comme on a le sous que gouvernement na biso qui ko répondre bi mo boyebi na réunion aux Izaki na Angola ya SADC pour nini et pour nini moi coïncidence wana Izaki te imposition moko be imposer ki bino IDPS pour bosser les locaux wana pour peut-être moi réunion wana ezana moi valeur ezana pe na moi réponse moko ya bien bon biso na IDPS ce qui otali bien meeting yo to salaki le 24 avril ezali bon vouloir yandeko Kabila te ezali pe pona bato majorité te bango balobi bon ça va to par exemple le gouverneur ya ville abi bon to accorder bino non ezali suite ya ba marche auto sala parce que marche auto sala ba marche wana o elekaki cette année dernière o ezalaki bino moko boye bindengi makamnyo se elekaki alors par rapport à la résolution Ebimaki le 27 mars na New York dans les Nations Unies 24-09 et ça qui la résolution Ebimaki pour na ba manifestant que ba marche oyo ezalaka pona ko revendiquer état de droit constitutionnel et ça l'article ba ko privé bisoté pour que to marché te si au cas où meeting que chaque parti politique est à la majorité est à l'opposition même société civile so il va communiquer population pour qu'il y ait venir élection. Donc, tout ça libre. Mais tout le monde a le contraire. Bango ne basalaka we bango ba PPRD salaka de normal les cas ina batete la moni ba komi PPRD Kabila totondi ote qui salume banda cela veut dire yé batonda kaikate. Mais bango basa libre pona opinion na bango. Mais biso tant que ba marche oyo et empêchement tout le monde a la triomphale, tout ça la joue, tout ça la marche, tout le monde a obéi sa balle. Moi, il m'a cassé. Équipe, monsieur Longo, monsieur remplace. Et ça, bah, soda ming, bah, là, tu vas tenir à civil, bah, là, tu vas en bavareuse. Pour mon acquis, et ça penda sabotage. Mais, et comme il moment que, kaka ba pays oyo, bah, ça, qu'on l'oukapé, bah, pouye biso. Le long d'un nazolo baboye, pinzoli, les autres, même mindele, mais lobby biso to le laki. Mais les lots même mindele ango pinzo les autres tanga bango pour na RDC yango moni marche wana nde salama suite ya ba marche oyebi batu bonio ba kufi na mboko pour na ba réclamation ya marche o ce qui ont en 2016 le 19 septembre tant matata ponya zaki premier ministre tant bazo ibsa organiser marche ba organiser élection pardon pour que to ala déjà la nomination ya nouveau président basala ki to mbongo ezate bango mbongo ya la raté mais oyo bazo tonga ka ba blo na bango moko privé mbongo ezali mais ya l'état pour la population mbongo ezate boyebi ndenge bat bakufa ba sabotage ba sala biso na ba parti na biso même na UDPS na Franck Diongo MLP ba boma partout ba côté la biso na butu mais peuple a revendiqué qui pacifiquement mais bazo calé peuple donc ba sabotage ezala ya ndenge na ndenge y compris même ceux qui ont tali par rapport il y a ba meeting wana to sali le 24 avril ezali par rapport que ya kotali sa ba résolution ebimaki kuna na Nations Unies balobi bo sala pourquoi ba prolonger MONUSCO mandat na na RDC eza pona ba élection ezala crédible ezala élection moko o bana mboka ba kozala na part pas que tricher yango monaki que ndenge na meeting wana et réussira qui y compris pe soki lelo mot d'ordre moko epesami à marche to ko marcher au bandé ko disperser biso et qu'ils ala sous bongote y compris pour na sou ça message na yo au moni tang bakenda ki Angola ndeko Kabila batindela ki invitation eza invitation ya SADC aux président de Botswana na ba président nyonso africain ba ça qui front pona koluka dossier à RDC makam nyonso ezala traité sur des crispations politiques
ce qui total ndeko Kabila batinda qui invitation et ça qui le 17 le 18 alinga qui envoyé ministre Tibala mais par rapport ba exigeant qui yo moko fozala nde ba pesi temps pour que le 24 coïncide na jour ya marche na ya meeting na biso pour que yé akende kuna na Angola ko région de pe ba o baza ba président pour ba yebisa pe o eza important mutu ya pona likambo etali de crispation ba prisonnier ko organiser élection et en plus ko yé ko la lisusu ko ba vérité que yo ko za la sous candidat na troisième mandat pour à respecter ba texte wana nyonso tout c'est ça o ya kenda kikuna yango nde omoni et coïncida qui na le 24 avril na o biso to saki meeting na terrain à Sainte-Thérèse tango pende ko Kabila kendaki ayebi que biso to saki meeting tout ce genre o ya majorité ba yebi et bango pe bakomi ko produire parce que ba produisement pour la meeting na biso pour ba ndaki mingi ko critiquer Félix Roger Lumba la finga Félix oh atangate oh nani Claude Machala 100% Kabila a finga Félix aloba Félix atangate mais ba yokaki que mutu ba pesi papier te papier kutu ya discours avec nango agumbiango alobi pendant 1h30 minutes même mutu azo ko aborder ba sujet moko important bino presse bozala ki wana bon monaki que quand même aza la maturité à politique lelo mingi bakangi minoko depuis moi la botamaki le 31 mars jour à congrès abîmé avec 98% et en plus le 24 avril moi na lobby oh babi que non c'est un majeur politique donc c'est un homme Félix azana ba capacité nyonso le londe mukili ba ebiango na ba voisin kasi on a pe nengo tomboli likambo ya décrispation wana ba lobby ba imposer ki bino po etende ko Kabila l'air a kokende kuna azala na ba preuve tangible apparemment lokola IDPS ezala ki pion moko boye OK ba utiliser on a lobby ke ba imposer ki bino yo zondi bango te pona nini non biso ba utiliser biso te ezali ne na ebisio ba résolution bimaki wana likambo ba marche na ba meeting na zoloba sainte sorozu comité laïque bomoni to sangala na ba to sa ba marche ba empêcha ba côté la même bat na ba église ba prêtre na ba maman ba sabota c'est le seul président d'Afrique où à côté li église catholique avec des armes to mona ba nani ba tebele ba kufi na ba marche belé ba rosi mukendi nous parlons pas le lo bakunda été alors ce qui total likam biso va utiliser bisoté et zande o baba la voix du peuple c'est la voix de Dieu chaque chose a son temps la voix du peuple o ba mso ba kufi o le 21 avant que o abino se produire ba Kiungu papa na biso Kiungu o ya Gabriel Kiungu o ya il n'a fait qui est pas linga asala nino yo a tenir meeting na et sali ke ba boyi ya on va interrompre on va bi cause et ba boyi ba manifestation na bino to ndenge zala et comme le 24 va accepter ya UDPS alors yo zo ba ke ba utiliser kiti et ça par rapport photo yeba UDPS to a manipulé même libanda te même awate et ça ma mwanzambe onzamba fungol mutako kangate c'est le moment peuple d'Israël a traversé déjà des heures a traversé mer Rouge azoko masiko déjà porte alternance c'est ça au biso tozalango alternance na biso ça élection crédible pour avec Kiungu il n'a fait que ezali partout na yeza cordon na kati Lumbashi il y a je sais mais ça par rapport à l'utilisation politique ba luka qui pour ba saluer parce que il y a ça na ngam na biso opposition mais vu que ba moni vient à rejoindre par rapport il y a idéologie au biso zalango il y a changement nde au moni ba empêcher si ba empêcher par rapport au pouvoir et ko lingate que parce que Kiungu ba ebitan Félix ça sera descente kuna ba empêcher Félix na moi si na pour ba kota pour qu'il fallait ça la meeting kuna na Katanga même mutayambara Kiungu mais le même Kiungu a pouvoir et luki ba utiliser mais tellement que vieux il le sage biso peut te répondre qui était pour na libunga vieux mais vieux quand même il a compris par rapport à utilisation on a pouvoir peut pouvoir bazana bango bato bazo kende c'est le moment que vieux azo ça la meeting na yel ngaki asalango par rapport il y a communication na Katanga bato ba ebape face oyo à quoi communiquer pour la jeunesse kuna mais ce qui va empêcher parce que bah moi que vieux a commis mission en athée vieux azala na kaka na ngambu oyo ya opposition yango moni que bah luki va empêcher mais ya biso ba résolution ce n'est pas que
et ça a UDPS mais ba parti n'y sopé mais tellement UDPS c'est la partie est très puissant très influent et ça numéro 1 ndenge omoni que ba résolution wana et ça li que tout ça là meeting mais exacte que ceux qui ba pointer kaka biso ba utiliser biso non parce que ba bi que UDPS ceux qui tous en pouvoir 50-50 donc ndé tous en UDPS et ça ba parti o ça a lieu na yango bazo diembela pour na biso pour que biso ndé temps to kozwa casquette à likolo o to partager na bango ndé yango eza fierté à UDPS. En guise de le gouvernement congolais permettre activité il y a parti nous surtout à côté opposant à côté de majorité selon n'engagé accorder avec UDPS. Gouvernement n'a bon vouloir accorder quitter Toyo Kani par rapport bazongi na nzela po izalo rola ba derayaki bazongi na nzela na contexte ya constitution avec pression ya ba marche lokola bazongi na nzela eza par rapport que ba instruire même na policier balobi bon policier encadrer population nyonso se retrouver na Sainte-Thérèse c'est parce que et moment oyo biso to komisiko machine na biso e bandi donc eza ke bazongi na nzela yango to pesaki bango merci parce que ba comprendre mais ezalité que pona bolamu bango basali nde la kisike oyo ke bolamu wana nde po biso to se faibli to fragiliser combat autoza lango non to ebimité mala bango eza par rapport que pression extérieure et salut que bango bazonga na nzela avec MONUSCO bon monaki MONUSCO na Sainte-Thérèse a cadré partout la population oyo aza autour ya Félix parce que c'est un populaire yango monique monde entier batali babino ezaka Félix mutu oyo aza capable ya ko diriger mboko yango monique manifestation ani salamaki donc ezali pona bango batu ya pouvoir te bazongi na nzela mais eloko etikali par rapport ya ndenge to sangana ki poto loba na nettoyage ya fichier électoral nettoyage wana eza par rapport que na OIF na ba expert na biso to senga ki condition d'abord pour bango balu basali nettoyage mais tozo mona par rapport ya la vérification plus de 8 millions électeurs eza na kati wana nanu baswani yango te yango pesa kokoso mo etokende na ba élection eza na nte pe en plus machine à tricher oyo to si tozo boya kango tangu nyos bino moko bolanda ki na meeting ndenge président lobaki na minute oyo Corneille nanga lokwa Monique na Corée kuna wando fournir ba machine ozo sombaka machine na 1500 asombi kuna kata teke le gouvernement na 1500 azo liaka 1100 na machine moko alinga signé contrat na Nigeria po bango kuna pe ezolekelaka kuna po bazala ba fournisseur nae alors biso to boy machine à tricher et en plus ndenge za na ba 26 provinces wana biso to yebi que tant to roleka na présidence ezaka 11 provinces yango monique ba répartition de sièges o eza ya ba fédéraux nyon surtout ya parti na biso parce que ba candidat tout au barozala chaque district il faut seni à sala nini évaluation ayeba que comment chaque district ba député baza boni yango nde omoni bazo luka mo epé ya ko tricher par rapport à ba candidat na bango mususu kuna mais oyo ngala zoloba machine à voter oyo wana bango babengaki eza machine à tricher donc ekolekate pour na ndekonanga pe en plus na nettoyage bango balobaki wana eza vraiment na nettoyage moko ya malonga te avant ba expert international baya nde tolobaki ba expert na biso na OIF bazwa makamtu na maboko pour que ba entretenir yango ceux qui ba entretenir et que na décrispation wana to moni ba o baza ba kangama ba bimi ba exilé ba ye wana nde ko permettre biso au mois de le 23 décembre to ke na maponami o ko zala apaiser mais si et salami bongote wana que to ko kende au moment oyo mot d'ordre européen ça m'a pas président Félix to ko yebelo ko ni ko leka e ko se passer biso tu to atteindre décembre wana e ko zala e bomba mi pona autorité morale IDPS mot d'ordre ikoyo bo s'attendre na nini bolimbo me mai sous peuple congolais wapi o etile bino surtout motema on moni pourquoi président Etienne Tshisekedi na 2006 alobaki to s'enrôler te
Est-ce que vous avez que l'accord il y a 5 situs 1 plus 4 oyo bimaka oyo bomoni place oyo ezalaki ya Zaidi Ngoma ezalaki place oyo il y a président Etienne Tshisekedi paix à son âme poste wana ezalaki il y a 1 plus 4 mais malgré trahison et salamaka avant bakena ba élection en 2006 ba trahir po bamona que vieux ceux qui azana bango bako coincé donc cela veut dire que bambi non vieux il faut tout le camoy to riko dribbler parce que vieux a ouais la raté tala azaki en dehors il y a ba régime sous les qui a ti lelo mais vieux azaki toujours la charisme naï influent la population tout le monde côté à courir au la politique tout le monde a bakizenga ake exila wa awa batie premier ministre wa tango basa l'alliance na Kabila ndenga bande kolengela mais Tshisekedi il n'a pas fait ça. Ce qui a boyé qui tokende kozwa ba carte na 2006 c'est à cause de ça parce que trahison et salami tant que trahison et salami que pour que yazala parmi ba vice-président wana ba ke ba tie Zaidi Ngoma nde ba bimisa yo opposant il pas kufa paix à son âme mais par rapport nde ba lobi tozwa ba carte te nde tozwa kate mais o bango ba sala ki to mola ki ba élection wana bemba mtazwaka mais par rapport que ba eko ko sala o bango ba sala ki ya tricherie mais ti toyeko comme la 2011 tangu ke sali communauté internationale ba eko benga biso ba lobi bon biso pe to moni c'est le moment que non il faut te préparer pour la élection après ça candidature na ye après ndé continue bo s'enrouler to zo ki carte parce que to yeba ki que eza élection oyo et ko convaincre que même ba congolais mais loko la tricherie oyo salamaki parce que ndeko Kabila yé loko la monaki ke reine oyo azaka lango ya corruption vu que loko la biso to lekaki ngoy mulunda apesa ba résultat oyo moko yebi pona apesa Kabila bokonzi ba volaki biso mandat wana et parmi ba députés on a otekoloba déjà oyo ba siégeaki sauf Félix Stadium Dongal mais ceux qui ont aligné so wana et ça par rapport que une trahison parce que mutroyo aluki aïba bokondi na ndinga mulili pour na ko utiliser ka ba pays occidentaux pour que bandi maye avec des minéraux mais lelo to suki wa kaka bango moko mbasandi eza roi bazoko lié suka lesili nde omonde ko Kabila ndinga komi suka lesili lelo soki totali par rapport ya machine à tricher Corneille Nanga na 2006 azalaki directeur exécutif ya PPR2 envoyé et pas à monsieur Kabila na 2006 Abbé Maluma le pauvre Maluma azalaki président Seni batindaka ekuna poza la liste na bango po moni ndenge président Félix alobai na meeting que envoyé na biso ya parti o ya kenda la seni asi atengama déjà PPR2 MLC batinda ya bango ya biso to komela président parlement depuis mois de janvier année passée et pas secrétaire général Jean-Marc Kaboun mais tout le monde a que par répondant biso te poto tinda mutu na biso ndenge pe lokola PPRD na 2006 ba tinda ka Corneille Nanga kuna azala monko ya lisu na bango ba église mususu ya ba réveil sauf catholique ba lukaki moyen que pouvoir à corrompre l'église wana ba créer société civile ya Corneille Nanga ba pesa ye casquette comme président société civile ba pesa ye bureau na ba to ba kozala comme ba collaborer na ye abimasko na casquette ya PPR2 aya le roi la société civile le roi la 2011 Ngoy Mulunda zalaki après de part ya Ngoy Mulunda tant Maluma la zongi pour la deuxième fois avant kufa nde et au sala que ye Corneille Nanga eko remplacer pour te dire quoi azali casquette ya monsieur Kabila ba réunion msu ya Kingakati azalaka pourquoi que Lelo a respecté Ndeko Kabila zo senga été et c'est impossible pour dévier ango mais et comme impossible par rapport à peuple ndenge telemi ndenge toza debout bisonyos na président biso Félix o akende liboso atala simate pona kolongola ba médiocre nyoso bazoni okola biso yango moni nanga soki ba congolo ba yebi message na lobité ba fungola matoy ba yeba yango il était un ancien exécutif directeur ya PPRD donc on y a ça sala eza makila ya Kabila eza na ina kati yango wana moni ba congolais il faut tous aller veiller ba étudiante na ba étudiant ba université na ba institut
partout au monde. Toyebi que tous les Congolais sont à l'étranger. Lelo baloba qui va ça la préparation bientôt les à mois prochain pour na enrôlement. Il y a diaspora na ndamupe oyoke balinga qui va refaire sous ce qu'on enrôler ba Congolais surtout ba bungisa ba carte mais oyo nga nazo bakse pas na bango et ça par rapport que lokola to senga ki bango ba nettoyage wana ba espère na biso mko ba confirmer na OIF ce qui que to zu ba rapport exact wana to yebi sino diaspora bo s'enrôler mais su que tozo ko aboutir te pona o nanga zo luka ko zo peuple congolais a tient na poche ceux qui bomol ba machine wana yé na ba ambassade tout ya Europe Amérique partout bo benga na ba machine wana bon ndima yango te parce que on m'a biso toza na Kinshasa wa to si to telemeli yango déjà yango wana tozo yebisa na ba diaspora nyos. Donc, pour le moment, IDPS a zone dimate activité au Seigneur Salaki y a ba nettoyage wana machine nga nettoyage qui bino bozo ko accepter on te vous n'êtes pas sûr de ça. Est-ce que nettoyage wana yo ko sala biso espère na biso za la raté o ya IDPS o ya ko ko sala moko na biso lis na biso kuna. Comment ça fait-il que so bozo sala makam o sala mi préparation à commission électorale biso moko pe na kati ya partenaire so photo za la mutu na biso. Comment que mutu na biso azate ton numela o ya bango nanga imoko alobaki nini opposition ezalate ya kosala ni élection. Est-ce que bango baza crédible baza na souci ya bana Congo lelo ndeko nanga na zoloba par exemple a tout na vie à Malumal il est où pour le moment il est à Butembo tozo benga ye lelo pauvre nyoso to azwaki o ya sala publication na char et sala mawapi lelo akenda tika biso yango na zo bisa ndeko nanga mato ele kamula ite biso toza awa na mboko yo c'est pas dictature to vivre ngo 36 ans to ya ko vivre ngo lisusu pendant susu 17 ans na bango ekoki. C'est le moment où les Congolais sont déjà debout. Les Congolais sont fatigués pour le régime. Les Congolais sont démoralisés. Les Congolais sont la politique responsable, politique sociale, politique apaisée. Où les lobes Congolais sont étrangers, ils ont pembo kanaye, ata la peine ni ko se basé à ba comment ko investir biso pe tozawa to bandi to capitaliser ma camion so ezala bien. Yango les solution. Yango bo pekisi pe ba Congolais à l'étranger ba s'enrôler jusqu'à ce que ba remona ba corps on les a résolu. Bozo mo te ki bozo bino moko bozo kende donc faire tarder sous l'élection parce que kalaming le 23 décembre ils sous musika tena obino bozo salawan. Tolobi to pekisi bango te tolobi par rapport tant européen sa bango rapport exact. Rapport exact, cela veut dire tous la communicateur na biso et extérieur azali ou ya diaspora. Ceux qui mukolo OIF na ba expert na biso totali que entretien par rapport ya ba nettoyage ya machine ou ni pas machine à tricher mais nettoyage à fichier électoral. To moni belement nyo surtout eza correct. Et sengel to ke na ba élection na ba o ba kangama ba o baza libanda ba ya de fa au pe aya. To moni bongo ça va. Bon, tout ke na ba élection. Comment que na biso na Sankuru Bakangaka avec na mallette plus de 800 cartes électeurs avec secrétaire moko et affaires étrangères na Sankuru akenda langwa et ça na ba Rwandais musu bazwa ba carte ba Tanzanie bazwa ba carte ba komba ba Congolais ni son na tricherie pour ko luka masse le roi ba Congolais bazana bango na batu oyo ba ebi ke tozo luka changement ba bité to luka moyen to trier ceux qui otali ndeko Kabila tant qu'on a invité aux États-Unis. Au point de presse aux États-Unis na New York. Tant qu'on sali point de presse, libanda ba ke luka ba malien pour voilà ça va pour la Kabila malroi ba congolais. Bazo yemba linga la kutute mais bazo yo ko reverser pour te dire quoi? Ba congolais ici ba koma fatigué. Ba ebi que ma camion so bazo sala wana ezala on a tinate. Élection de la Ute Koloba et koki kozala. Ceux qui va respecter ba texte nyonso o eza na ndenge to préparé pour l'élection mais ce qui élection ezate boyebi momoko tolobaka ya transition sans Kabila yango ndeko za l'appliquer parce que au moment où crainte moko ezate pour na ba élection to sengi za crédible mais ce qui za apaisé te ndeko Kabila raki Angola kuna na Sadek et ça pour ba bende matoit ba présente aussi ba télémélier pour dire que c'est le moment où biso to zali prêt pour que bango pe ba comme après
Mais c'est pas que ce qui est bien été pour n'a battre comme élection, bokende kaka non. Et ça a bon côté. Tobo est égoïste. Les lots tala banzela ndenge baby. Tala ndenge qui chasse partout, ba moula ba érosion, ba maboulou partout. Donc qui chasse les a détruit. Ba hôtel ça sera ba triomphal ba gare centrale, ba infrastructure eza ba libanais ba ndie na ba boulevard wana. Ozo mona mona mboka azo se retrouver té emploi malonga ezate. Yango nazolo ba ba congolais, ba jeune mingi baza ko se trahir pamba na kolukaka ba pouvoir moko boye oyo ba voisin bazo corrompre ka ba on la ba polo ba t-shirt mais ba yeba que avenir eza moko ba luka vrai sens ya parti za UDPS eza na souci na bango balanda ba polo na ba 3000 francs te pour ba to bazo lia mbongo wana ba na souci na bango te le lota ba te kabite ka te kala ba cité mais la police roya et pandi et bengani le lota ba kuluna na deuxième république to e ba ngote yango ezali sort ya investissement ya régime ce qui peut totalement bien par rapport il y a ndenge primature ba proposa qui président Nabiso Félix oyo président lobby que course Nabiso za président c'est ça primature té trèfle oyo bango balobaki pardon likambo a trèfle voilà expliquer biso nanu vraiment expliquer biso bien wana ezaki par rapport ndenge ba journaliste ba mesala ko koma français ko bana primaire ti na likolo bazoluka moyen pe par rapport ya ko communiquer même dans les journaux que Félix a pris condition ya arriver à papa corps et à papa qui sait dit accord naé avait ya il faut ba nommer premier ministre alors il a pris condition té et lors que papa Gérald Moulumba Wazale qui a président Tshisekedi la famille biologique aujourd'hui secrétaire Jean-Marc Aboun il a représenté parti na ministre intérieur Toyo Kanaki to négocier mais nan ba signé té mais en attendant mozolé bazo tongango na selekuna parce que c'est les alaki place au président qui sait que derrière qui a vu en donc ba foot ba physique na ekuna chaque week-end né et senga qu'il fallait ba tien na sele mais so to kundie na sele et kozala en attendant parce que to le mozolé na ba centre ville ba centre de ville to retient na mozolé vu que ceux qui to gagner l'élection plan Isabongo mais pour la primature ba congolais tout ya diaspora boy ba que Félix tangu to ba président fédéraux ba envoyer ba délégué ba voter et ça pour que a gagner primature et c'est le cas bango ba longwa na 2 non 3 non ezaki avant ba tchatibala ba senga 2 non 3 non le comme ba na posa Félix parce que ba mo ke indeli bango parce que au moment où Félix ici à Liboso il est à pour la présidence de la République à pour la primature yango moni tozo ibisa batu nyos botika bioka yoka au présidentiel obaki na meeting yango ngala zo répéter pour que bino nyos boye baka que non Félix aza pour la présidence de la République yango tozo zelape ba nomination il y a ba président il y a comme secrétaire général Jean-Marc Kabunda oyo azali secrétaire na biso pardon le beli secrétaire général noyoka kina simopezo ganga Jean-Marc azonga secrétaire Jean-Marc azonga secrétaire et aussi le temps que tu sais qu'il y a le qui il faut assainir UDPS parce qu'il y a tant de traîtres expliquer pourquoi population est qui toujours quand on pose ça il y a Jean-Marc Kabunda au moni toujours benga UDPS ezali préparation à chemin de la croix Kabundu au moni Jésus ndenga simba y croit les Kabundu a simba y ekuluzu ya parti pena momani après avoir trahison il y a accord il y a Kanchach oh il y a Kodio ozaki ne traité tout le monde accord à 5 ans président Koufi boy lelo matanga na presque une année ba combat nini au Kabundu à vivre ngo pendant na kati ya parti soka zai mutu moko ta kokima na e boyebi bien que asala ba marche mususu abima na Martin Fayulu bakanga bango l'échangeur Alita c'est un guerrier c'est un combattant pe akanga mala bakatanga wana baebi na bakalemi tout baebi Kabundi oyo aboya ko trahir azan école ba tiségediste yango moni tango asaki démission na ye c'est parce que batu ba yeba que démission Kabundu eza to la démocratie pays de paix c'est école eza école par rapport que ceux qui mutazaki nommé pas papa le roi zaki nommé pas président Kisekedi président Moussou Abimi
président on a une fois nommé soit par autre c'est pas que si par exemple batie mutumsu na place à Kabundu ba mona ke Kabundu aza sous utilité non IDPS à part poste à secrétaire général ba poste c'est belé oh c'est important et hiérarchie pendenga za wana kaka mutaro mérité parce que il a trop lutté oh qui a même biso tina congrès wana o batia bakal to mona ki ketan to yenda na dossier ya parquet ya luseke o azaki soit disant secrétaire ya fo IDPS ya Chibala na matete oh Kabundu avant tout ça la congrès akenda ko se présenter au nom ya IDPS to accompagner qui est to gagner qui procès yango monique tango ba juge ya tribunal ba monique azana nationalité belge oh eza makamamboka na biso mo ba congolais to za ba parti soki ke bino au fundi biso fo za ba preuve bango IDPS bango créé en 2017 biso depuis est-ce que na histoire bango bazaki yango moni ba trahison so ba Chibala ba sala ki wana ye pas azaki ate mais ba monaki que ndenge to sala ki manifestation la biso ya IDPS congrès le cas qui malam yango mwende ko Kabila petit a frappé ba magistrat msus a frappé ba non seulement pour bazala ba faux diplôme te so na koti na point wana isa par rapport ya ko rejoindre à moins que justice ezo ya mingi na ngambo opposition pour bazo samsa malam mais o baza ba diplôme wana lokuta o baza na ba parquet wana so ayeba ifa longola bango avant de pas oyo konti mais si que ngo longola bango siko c'est déjà tard parce que justice na ye mutu atengi misango eza Kabila ye moko lelo to mona ba batelemi okito na Constant Mari bakangi bango tant bakangi bango pas oh non ba pe ba liberté provisoire suite à santé mais ndeko je koko aza problème ba rein pourquoi pas ba libérer qui je koko aza na prison azongi prison ko suba na ye na sonde pour te dire que justice nanu est commis prêté pour na ko bongisa yango mais to yebi qu'avec pression autoza nango et que justice wana kozonga na nzela. Ok, merci beaucoup. Tout le monde vraiment que vous avez belé à Koloba. En tout cas, pas politicien, il y a problème. En tout cas, chers internautes, nous avons mon indégué. Tu as dit que sola, papa Nabiso, papa Yannick, quand il y a un bac de commune à Souka, pesa bat nous surtout au baye. Bien beau que ce que vous avez bango parce que mission au horizon, ils ont mission mon corps Yannet et Talamaka et surtout Ming bande Konabiso du Congolais vivant à l'étranger, des bakotala yango vraiment Ming. Alors, ce que vous avez moi quelques salutations, un message fort, na moi donc. Minute ngongamoka mukie le waka mama mwa mukie pona bango bon nazako pesa mbote ya ba diaspora tout surtout na yebi na niveau États-Unis Bob Mukeba na madame naye donc na pesi bango ba mbote pe ba ibake candidat na bango za Félix Papi Lugano na États-Unis na pesi yo pe mbote yo pe ba candidat na yo za Félix na niveau ya Paris na pesi Kabuya au à Paris, Mbote na yo, na Bruno Kikeba na Bruxelles, na Situmba na Bruxelles, Chando en Afrique du Sud, donc Boza Ebele, ba Junior Mutumba na kati ya Russie, pour na ebi que partout eza ba image zo kende, na Angola bongo na pesi Didier, awa na Congo na Kinshasa awa ba Zebele, ba Prince na pesi Francis Mukeba, Vital na pesi Mbote na nga ya Suka. Et pas à Mariam. Donc, merci Nayo P. Marlène, Nande Konabiso, la caméraman, Aaron. En tout cas, vraiment très gentil. Merci beaucoup, chers internautes. Comme bon, on a cette émission Nabiso, vous avez vu. Tobani na bino bande bandelti suka na émission oyo bo mwendenge to lobeli sirba point na oyo to lobeli na to lobete mais je pense que l'essentiel les ande oyo to lobeli wana alors des grandes émissions au réseau des émissions ya peuple congolais.